chaîne oyo ebimi te mais chaîne oyo ekolakisa bacongolais nyonso vérité KNB news oyo Jimmy Mukendi asali yango mpona bana Congo oyo bafingaka bato baloba mabe ya bato me nasepeli na mona mboko Jimmy Mukendi nayebi te mpona nini asali chaîne oyo ezolakisa barévélation mondinga apocalypse ekoma bomonisi ya révélation eza bomonisi lelo nalobaki lobi makambo elekaki ya mwana mboka Pepe Ilukamba ekokisami me nayebaka te soki Jimmy Mukendi azalaka prophète parmi les prophètes na Ancien Testament. Jimmy Mukendi aza mwana mobali moko boye abanda kovisionne ava ya Congo epuis na boyokani ya ye na ministre oyo na respectaka Kibasa nde nazopresente baémission ya lelo napesi bandeko na nyonso ya DGDP mbote wapi Babu Sale azolandanga wapi esika bana DGDP Mama Ngalula papa nanga bitabita maître Francis Ekonzi makambo lobaki nango lobi vérité boloba na Jimmy Mukendi yango emonani Jimmy Mukendi aza parmi ba révélateur j'ai fait l'eschatologie Jimmy Mukendi aza révélateur na ndenge ya bamongo me ya baisraélite Jimmy Mukendi na kopesa bandeko nanga bamongo na ufuta ya bango bwato baya kovote Jimmy na Kinshasa mpona nini naluki ye na moni me alobi nango bi mon frère Congo d'abord ni kolobaki azotala intérêt ya bana mboka lelo nazolobela makambo oyo elekaki na assemblée ndenge nalobaki na Pepe Ilukamba akokweya akoza humilie ce qui m'a fait le mal Ilukamba azalaki humilie na cette voix par rapport majorité ya FCC akwei akei Lubumbashi azongi bana Congo toza na soni te professeur Ilukamba Sylvain Silunga j'étais salé là où vous êtes mais bolanda pe ba conseil ya bana na bino Jimmy Mukendi apesa ba conseil il m'a fait des conseils à l'Équateur wana toza na campagne moko songolo na otanga mutu te na osala ebonera ote Jimmy Mukendi ayebisinga mon frère tout ce qu'on fait il faut intérêt ya mboka ndenge mesenon Etienne Tshisekedi pe asoname tokomi ba leader lelo ya titi Etienne Tshisekedi tokomi lelo ba leader vie na mabele ba centre ya basimo kimbangu evanso na kimia Jimmy Mukendi bisanga loko moko lobi mon frère on peut gagner tout mais quel intérêt au peuple congolais alors tango asali chaîne je me suis dit il faut na se décider na loki Jimmy Mukendi na koti na masolo mboka Pepe Ilukamba akweyaki humilier cette voix de combien il y a majorité présidentielle il y a majorité FCC non Joseph Kabila na opesa au conseil il faut aux pères de famille maman Olive azana posa na yo bana petit nanga junior azana tasok ana posa mona ka bonera papa kolanda biloba loba ya bato FCCT mokolo moko nakenda kosomba kisi na pharmacie na otanga commune te po eza polémique te nasombe pa vie nanga moko boye Shadari na 2008 ayaka manyoko mais asomba ba immeuble nga asomba te eza intérêt te pona nga pona Jimmy te po Jimmy na ndako te nga pe na ndako te mais loko eza ndenge nini mona Etienne Tshisekedi wa mulumba fumumpa pe asoname vie Etienne opesa biso idéologie okufa te otia bakibasa wana baza ba ministre moko baza bien éduqué mais incarné il y avait Etienne Tshisekedi ça Félix Tshilombo Fachi Beton na okumisa ote po soko bebisi lobi bakolanda mabe na yo mais loko nazo senga ava konomer ba ministre est-ce que okusa lokwa Mobutu te ki onome pe moto ako aza pre na yo po soko bebisi lobi eza esheka bino nyonso nde bato baluka ankai na bwato so badindi dinda bango nyonso mbala problème ezalaka eza kosopose eza la coalition politique na sepeli na saluer Jean-Pierre Bemba Gombo
basali adhésion na bango massive na union sacrée na kanda koloba likambo wana na Moïse Katumbi mais loko esalinga mpasi eza nini moto bafuli ye lokwa Martin Fayulu nde na ochasse bato bafuli na mandat mpo na régime ya mandat mpo aza na mandat ya lamuka non nzambe apambola Jimmy Mukendi mais nazolobela bana Congo bazolandanga partout tozala éveillé na sens contraire te nazoloba na sens normal oyebi nzambe aza na baformule na ye azwa bana Israel na nzela bakoki oleka 40 jours selo ye moko nzambe alakisi bango 40 ans nde topénétre lelo na Congo. Président Félix Tshilombo Tshisekedi mokolo azwa pouvoir na votaka ete mais mokolo azwi pouvoir nde Martin Fayulu alobaka kio bakonsultaki nga na bascience na bango ya Rose Croix bamaikari lokuta eza ba récupération politique nazoloba bien nazaka na badara ntango aconnecte biso bavirus na bango na ndimi mais ntango naye koconsulte Félix Tshilombo adédié pays na maboko ya nzambe bon moto aza na nzambe bachrétien toki kosambela mpona ete toute autorité vient de Dieu vox deus vox populus lelo Félix akomi elema mabe nakoatake ete nakoyebisa vie na nga saolisanga tozala respect tozala baresponsable biloko tozoconnecte population eza oyo bato bazozela biso nango te Congo ezozela avancement ya Congo non tozala surveiller na veni ya vie na ngai saolisanga na lemba nakenda na lela mon frère atindela boketu premier na nde bobengaka boketu 0 nga na oyebisa boketu 0 noko na nga non tosala babétise te na monde ya politique nga na lina yebisa bana Congo la vérité finira triompher ntango todiscuta na mona mboka Jimmy Mukendi alobi mon frère où est l'intérêt ya peuple oyo balobaka ce qui m'a intéressé lelo nabanda kozongela scène politique bavote mutu moko songolo député na Kinshasa asalaka nini par rapport Jimmy akoyebisa biso bitoleka marche de santé mpo na lobi tension ya moto yakoya te toliaka misaka toliaka mbila me na oloba lelo président Félix soki bato bazokosa yo mpo na konome bato eza faux archi faux embrasser bato nzambe na lola aza na intérêt ya bato bakota lola me nzambe azala mposa bato ebele te président Félix na oloba révélation comme apocalypse parce que lobi na chite ya pouvoir na yo bakohumilie yo nde bahumilie ba Joseph Kabila kolukaka te ozwa masi ya bato oyo bazokosuye yo lobi nazongeli bato bakosuye lobi bakozala na yo te bakoteka yo mais il faut ozala bato lokwa bakibasa banda akota na tala na limete avant tu rejeter là mais kibasa sala idps kibasa mais oya papa na biso Etienne Tshisekedi mais c'est non des révélations kibasa asa calme Willy Bakonga détourné beaucoup d'argent et ya Willy olimbisanga Wilma nyamonanga limbisanga mais tolo baka makambo ezalaka nde bolia bozo investir na Congo te bon effectif wana na fictif eza eloko moko te effectif eza mabe mais fictif nde ozolia moko ya Willy limbisanga ozavie nanga lelo na olobya makambo boy tango Willy Bakonga zako le maire na cité ezosala ke Willy Bakonga ndimi azongisa mbongo ya nanga baser nena bayani Willy Bakonga yani na paka juma na pesi binombo te bolandanga eza ba pouvoir moko boy tango fingi moto a récompenser yo mais intérêt nini pona peuple mais tango biso toleki na média lelo pona ko renoncer ko dénoncer na o renoncer na ko dénoncer parce que tango tozaki na système wana bakoelomba $100 ofingi ari Thomas Lokondo ofingi moto intérêt nini pona peuple mais Etienne Tshisekedi abandaka ta mobutu apesa pouvoir atelemeli yango meseno alobi bongo bato wana pe asoname Joseph Mobutu Désiré ozavie na biso menga lingaso nzamba élevé yo otombwana pe na bato nde lelo bamona bitando minene etando eke eza radio etando minene nde télévision na lingala nde lelo Jimmy Mukendi naluki ye amoni elongi na mon frère zonga na page mboka ezindi tosala TV
yo le ko bisa bana mboka vérité alobi na vérité par rapport la vérité blesse mais ça soigne Jimmy akoki kozala mbongo ebele mais azoluka intérêt ya peuple congolais bana kongo na bisa bino na mapona meko na 2023 ezala te ba Jimmy mukende baza bato akasosier bango koluka te mutu ka Jimmy mukende ezwaka na okoma na ngolo kwa yo mais akomisa na piste zoluka zo mbongo ngana komana bambongo bato na banaye koluka bango ya kosenga ba mbongo kana bilili obozomona nga bapesi nga mbongo bapesi nga pona nini bamoni nga na elongi pa Jimmy mukende mais tango akende ko débrouiller na bambongo na soki ayibaka pete alobi yaka banda olo ba vérité na mbandaka na ebana Jimmy mukende na mbandaka il était na campagne à chef de l'État et puis ce qui m'a étonné Joseph Kabila kabange na Maman Olive na vie damie balongola bango na page ya vérité tango tokie na campagne Jimmy mukende za muta vérité so eza elekate na ba vie na nga Willy Bombito Jimmy asala obi mon frère je ferai nazali kaka c'est la foi les œuvres sont inutiles naza scientifique tokutana Jimmy mukende alobi leka nga leo bomona nga nde nalobaki kaka napema mwa moke mpo namela mai nalingi naleka makambo elukamba mais je m'aurais parlé ou dire que elukamba akwei mais est-ce que justice ekolandela ye nde tomonaka ndeko nanga veveka ve Vital Kamerhe aza wana na centre d'éducation elukamba aleka bongo mais loko na asepeli te na lisanga bonganga avie na nga sayo lisanga aza avie nalandi lobi na bosola politique ve sayo abeti monoko lokola nguma lokola koba ve sayo nalemba ve bandeko na basankusu na boyende bazotelengana lelo komi ennemi ya Etienne Tshisekedi okomi ennemi ya Félix non nalingi nayebisa motu nyonso naza méchant na bato bazomépriser droit ya Congo population bolobaka koba population est-ce que boza koemettre na koba population boza émerger nango vesa yo ntango olobi balobi naolanda émission na yo ki otombola maboko mpo basimbisa yo fardos wana ve totika basheko yo lelo okomi naozwa papier okomi lelo ennemi ya Félix Tshisekedi mais moto anomaka yo place wana papa l'ingratitude est condamnable vesa yo osombi bandako ministre près du parlement pona Félix Tshilombo oyebi ntango nalandi olobi yasa yo na famille na biso na mboka oza na nini osali nini on appelle ça les actes politiques hein ve totika basheko quand tu étais à l'Inikine ce qu'on a parlé comme na intérêt personnel notre société eloko ezosalanga mpasi biesa yo lisanga mokolo kotamwa na nzela babeta o mabanga baémission osalaki lobi na Sylvie Bongo na ndeko na biso ya bosola politique sango honore nga te naza na kamunganga lobi na 19h20 vesa yo tango bato yo question moko question ki Joseph Kabila akomi leader opposition est-ce que vous s'accrochez na ye oyebi odevie lobi mais oza na bagage politique te naza en direct oza na bagage politique te quand tu viens de la IDPS viens biso toyeba politique na bino ozosuye mayo ya sayo te kolanda mbongo ebele te hein? Les paroles s'envolent omoni ntango ozoloba maloba na yo ekoki komodire yo mabe yo nasepeli na Christian Bosembe mona aza crédible Jimukele aza crédible tomoni ke boza baflater otongaka flate otonga ndako mais quel intérêt peuple obolobelaka vesa yo lobi obosani ke Félix Tshilombo Tshisekedi Antoine moto asalaka ke vie na nga azala parce que abanda olanda yo boza mpe baninga kaka aza mpe vie oza mpe vie na ye te mais nakosepela na justice congolaise elandela bino bato ya lokuta vesa yo so ozolanda nga na lemba aveni na yo wana eza exploité te bozalaki bino tuna vie na nga je connais le Congo toma lwaka mais il fallait ozala prioritaire ozwa mbongo notie na poche lelo Félix akomi ennemi ya bapeuple non aza 85%.
Mais na lobby aux assurés parce qu'on va sceller des choses. Il y a des menteurs. Nga navanda na mbudi, naza lutendele, navanda na Koweït, naza esprit. Mais vie sayo na mboka ngana yo. Soko déclara ki pona Félix ki Équateur ekufa. Alinga yo kayo. Mais obani ko loba biloba lobi batuni ba émission. Na lobi na landa ki émission na lobi vie sayo. Totika ba aventure na monde politique. Moi Jean-Claude Bainde, tant va sacrifier na FCC. Avant d'observer, à passer dans le professeur King, mais à s'adhérer vers la fin. Les observateurs. Et bah, si le coup est bon à saluer, parce qu'il y a un rapport, mais na webo zala, bah, il est mal craint, il y a président Félix. Parce que na Congo, na ela tozo ke nango, ceux qui vont faire sa rapport au peuple aux élatés, talibino. Na lobby mabete, qui vont kata ba réseau, ba nini. Na lobby venanga basi lukwe boto vana no aveni ba soko wana aveni ya sénégalais wana tango zana mbongo na comme professeur mais na sepeli ozana ba député belé mais quel apport à population ils ont amené classe politique nouvelle classe politique basi lukwe bo tozela tango seko zala yolo na primature na boyende Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi ba mandaté bato mais pour na bango chiffre na lina pesa Félix et douleur te président na biso ya Congo na pesa te brasa to tala na oyebisa peuple nyonso ya Congo Union africaine ko siéger a na Kinshasa première information on pesa tous les peuples congolais ezali boy na vanda na Badara na vanda partout na Kinshasa banda lutendele si na Maluku intérêt à peuple ezali to sécuriser chef de l'État parce que souverain primaire ezali population vox deus vox populus ceux qui to sécuriser président na biso lokwa na Nigeria président na biso akomela ceux qui Kabila a échoué parce qu'il apporta ki ba monteur ba voleur ba koya koko saye ba zimbongo ba kemelelo atikali a se retrouver wapi sika ezali mais as un exemplaire à Kolanda, mais dans ce peuple congolais, tout flataka bato te, tout zalaba sima bato bazol la vérité. Ngana jimu ken to discuta na mbanda na Équateur na campagne chef de l'État. Jimi azombo te premier avion ba refoulé. Mais nazo ba makamunete pour na sa plaisir te pour lobi na hotel me appelle jimu ken. Mais na lo bake bolanda exemple bato bazana souci à Congo. Nazo ba makamba pepe lukamba aza humilié. Na lobi na vie sao lisanga vie sayo tout ça batote usana IDPS quel apport webi sabiso lobi pona IDPS lelo IDPS ala kisi couleur incarné non na lobelo moko très capital ezali élément moko eza philosophique eza révélation président Félix na lina c'est en sécurité moko na lingi na sala ta on a gagné Nigeria babanda honoré kaka commandement ville na nani babenga awa nani Gentini Ngobila comme gouverneur mais na lingi te bato ba flatawa tout le temps bayaka bayebisa makambo parce que institution à l'état ezaka na Gombe mais na lingi na bureau non ndako ata ba moni yote président Félix naza na souci na makasi Bonaventure Tshisekedi Nzamba pambola bino mais bo soutenir pe bato bazo soutenir bino naza na eloko maoloba ata bobo yango tozwa pouvoir na nkamba et pas Simo tozwa pouvoir na bato baza ba révélateur na lina kate émission mais na lobi Jimi Nzamba pambola Jimi Kendi mama na bino ayebisanga eloko moko alobi akoma éveillé pona ba mongo baluba na ba mongo na ba yombe bakoma eloko moko ana mongo mais na lingi na loba président Félix tant ozo sala gouvernement sika na kena na cabinet moko a Kibasa o azalaka na IDPS na moni attitude ya Kibasa na moni attitude ya bandeko na biso Équateur je plairai Kibasa atie maboko comme ministre menga moto na yaki na cabinet na ye na lobi ministre aza honoré nga atie maboko Loromona mongo je non
Kibasa aza na ligne ya bato baza bien éduqué. Président Félix naza mungu abasankusu. Non, nazo senga na président Félix et Chilombo parce que tango bakobuka bato wana bakosepela mais soza na ligue de force na yo. Naza mungu, naza révélateur. Soki uzangi bato kwa bakibasa bakosakana na yo. Na sema soki kibasa zaki bêtise à détourner linga za tel quoi vienanga Willy Bakonga. Parce que obanga ke soeto ko to dinamoto. Boato ezangi ba pagayer. Président Félix Nzamba pambola yo 20 à 10 ans. Eza pamba pona ba congolais. Congolais bisinga boy. Jimu kenda sala émission pour tout le ba vérité. Ce ba kosi vérité ngana koleka. Ce bokati chaîne na la revendication souverain primaire. Merci président Félix Nzamba pambola. Union africaine zoya za la sécurité.